C'est moi bagama nakene kutu camarade ya donc valizo na monia ya onde bakama valise ya moi fa nakene na bonga me kutu camarade ya moi si apani ko mavasi kombo ni kutu na ya Freddy ma copine wana yaki ya avant-hier esinga ho soki moyens ali na même pas maman mo boy kuna soki atongola donc yo ka ndongo ye maman moni tete maman to boite ko tongoleza na mo mabete mais totika ngo likamnyonso tout na maboko nzambe kende pa minganga lokola déjà basi batala na yebi ke batala na yebi ke baloba na yo peke espoir ezali. Alors tika laissez le temps au temps maman tika ngonga nzambe ko kisama tika ko yoka mokili omoni ka minoko ezo seka olelo ta nzambe ko peso ka ta ma pasa misa tuka bango bato pasa ba changer ngana yebi kokobota tika kucha susi mama nzamba lola anzambe moko aza fidèle amen abibo nyuso batalela ke bayokisa masoni te nzamba tika na bato batiola atika na bato baseka po lobi tanga kopambola yo kaka mokili wana ba changer la ngage ba dokumisa babi oh gloire à Jésus moi so asalaka bambule bela bota katelelo aboti kama mtemi mama kanga mutema na yo pi kanga mana nzambe na yo kolongola fuate omoni ndenge tokoma na oza problème nzambe nga na salela oboye nzambe nga na te doane loko muka balunga to sala nzambe te nzambe ndem tasalela biso po ya tika pena ciel azu alati nzoto bo moto abotami ya mtinya vanda 9 mois na libuma mutu anzima babete basete na maboko likonga na mukanpanze kota nsubela koto basoyi banini tala mutu antima kene akota tina mabele na kunda po akende ko sauver ba o bazalaki na se sikoyo mama yo kaniki nzambe wana aza aveugle changer nenga omona makambo et puis kangama na nzambe tia foi na yo soki oza na foi te okoki kozala jamais agréable na miso ya nzambe il faut ozala na foi ata bazofinga obike mon Dieu il va faire quelque chose nzambe na nga osala nzambe na nga opesa mwana et puis ya nzambe eza bénédiction elandaka no aucun chagrin ma chérie amen ozoyoka ngai ozwa kimia mama ozwa kimia nzambe azali nzambe osala nzambe osala ma chérie ozala na komitungisa te oh Seigneur kanisela mwana na yo nayebi ke oza nzambe nzambe atika lola nzambo akita na se nzambo amipesa mbeka Seigneur tala problème andeko na ngai tala likambo ndeko na ngai oyo ezosangisa ekimia nzambe yo nde mopesi solution naza na kondima oza likolo ya ba problème nyonso pe oza solution ya ba problème nyonso tu nzambe tika ete oyo ndeko na ngai azosenga bana bautake pai na yo nakata depo na yo kuna na lola ozangi bana te akopesa ndeko na nga na kombo na Yesu nazobenga na stérilité okoti na kati ya nzoto ya mwana mwasi oyo abika nzambe na jardin d'Eden oh Seigneur olobaki eti mwasi akobota pe akobota na pasi akobota mwasi yango yeye opesi ye pe libala Seigneur pesa ye bana nazala kodima ete kopesa ye bana ya malonga po bakosalela yo nzambe na sengi opesa kimia na ndako oyo konsole motema ya ndeko nanga pesa ye kimia na kombo na Yesu Masia ne na lobi merci Seigneur Jésus Christ amen nzambe osala nzambe osekisa yo mobali no wana zolo bakende wana ye akokoma obendo pe mama pasa amen